Dino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi edino image sali image panza ni Congo mobimba choko mone chimachuta chiko foche ya chopayo no image panza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image. Bon, bonsoir, bonjour tout le monde. Ah, toi, on a réunion ici, à maman Château Rouge. Donc, tu es réunion, tu es la réunion Sikoyo. On a vice-présidente, il y a réunion. Préparer réunion à Bisso, tu es bandé Oleka. Pour la réunion, bon, c'est Gladys Mbala Galerie Lafayette, soit na Château Rouge. Luka Galerie Lafayette, nous sommes Luka. Rozoango, on a besoin de lamba, chaussures, sac, tout. Rozoango par Gladys Mbala. Bon, suite à réunion, tu peux Sabino après na minute yo. Tu peux pas marraine na biso na restaurant Samabi. Ciao, tu peux na kati bon na réunion de gagner koleka mais biso to melara ba champagne, ba femme à champagne, ba sa Château Rouge, ba femme en espèce. Donc voilà quoi, si on est à la réunion, il faut à makasi, on s'est préparé parce que ah ils rara champagne, espèce, tout. Donc un débat c'est un bon quoi. Donc si on a un bon côté, ma mingi po au ciel ou quoi. Ndemo Monica boy, ndenge za awa. Ndenge za awa na réunion. Et ma maman Château Rouge. Par réunion kalaté zo banda. Donc il a putanika et na edio image pendant sangwa Congo. Azwinga la porte ngabi edio na na tante. Na ngina kota pour réunion banda. Talaka fondatrice. Talaka mama donc faut na sala talaka ngam na seli lo Congo. Photo ke nango donc tina suka. Ozo comprendre dire. Ezala kwa bandenge te bandenge wana so bandenge nini. Talaka redio. Makaya yemoko moi ça Freddy Kaungu kitokos mobile langa mandefa pembe sur télé mandefa pembe moi ça Kaungu tokota omona réunion ndenge zo leka ne ko mona ka yo moko zwaka nga bien ne nazo kota ne to zo kene nayo Zonge Medola moi ça Ndombas. Moi ça Ndombas Ndombas. Bon, tu es dans la réunion de toi licence à Château Rouge. Toi na licence au toi basi na basi, toi na moi mobile ka moko. Comme on est fait Nicole Nyoko a tembe donc il y a un moment toi qui ça la réunion awa. Auto kutana to bande ni to ça ba publicité na so ya réunion na toi licence à maman Château Rouge. On a un minga au lobate na pesi binoka ba bonsoir na pesi no ba bonjour so za besoin au koto bengi entre Lili Makaya au benga Gladys au benga Marie au benga Bengai au benga pese Nico bon on a un minga au lobate zanga dollar moi ça mwindu moi ça Ndombas bon ba bisous. Tous a composé, il n'y a que des filles. Voilà, moi, on va du Moko, grand producteur. En même temps, soyez Château Rouge. Voilà, besoin de production, on a besoin de cassette. Il a et tout. C'est Nico Azali. Dans la biseau, tout le monde, ce sont des femmes qui bougent. Des femmes en espèce. Ah oui. Bon. Présentation à réunion, la biseau, on a présenté déjà Bino Bomoni, Ezali. Nous avons lancé la Moutou, on fait ça comme on a dit, la réunion.
Et puis à la fin, on va donner des contacts pour tout le monde. On va contacter Bisso. On va contacter Bisso. Ceux qui savent pas, c'est Nico. Zana na Château Rouge. Bureau la Bisso Zana. D'autres personnes, voyez, à Moni, bureau la Bisso, tu as contacté Bisso. Si vous voyez la Château Rouge, si vous voyez Gladys Mbala Kaderi la faillite par la Kisoye, si vous voyez Lili Makaya par la Kisoye, si vous voyez la Simoluki, Tété Choum par la Kisoye. Donc, tout le monde aimé dollar, Judith, Passy, on est là, nous tous. Maman Jeanne a sa livreur, c'est Boningi Bomonae, vous avez la livreur, Maman Jeanne a sa voiture à donc la réunion la biso nyo so luka ezali olingo télécharger nawa ezali donc le numéro en contact, on a contacté Bisso, on fait ce numéro, on va donner le numéro juste pour 3 personnes, là on va faire ça après, on va lier un contact pour la Bisso, pour la soirée, pour la ligne, pour toi pour participer, donc on fait ce numéro après, ok, merci. Kombonanga, Marie Samba, moi si ya papa Christian Mabela. Na sepeli mingi na journée ya lelo nde tokutani na bana membre vraiment eza esengo mingi naza na mingi ya koloba te mais soki oza na besoin ya koya kokomisa numéro na biso ya bureau na biso eza epa ya Seniko Lumunanga Linyoko Atembe la 2 rue des Suez, Paris 18e. Numéro na ya téléphone ezali 07 58 87 48 24. Numéro nanga maman présidente ezali 06 69 53 39 66. Soki ozana besoin ya kokota na lisalisi ya ba mama Château Rouge oye kokutana na biso tokoyamba yo na boboto nyonso. Merci. Toi toujours na lisalisi ya ba mama Château Rouge ba femme en espèce a tozana restaurant Samabi marraine na biso c'est maman Balbine Kolo Samabi réunion na biso ya lisalisi bureau nango ezali pa Seniko de Suez numéro 2 soko yo luki Seniko ndenge na lobaki liboso soko luki Seniko te oye otuni Gladys galerie la faillite na Château Rouge toza wana toujours permanent pona lisalisi pona tout contact pona contact ya numéro ya téléphone to na numéro ya téléphone ya Seniko pona place bureau na biso ezali 07 58 80 87 48 24. Soki pe oluki okutana na ngai ezali 06 15 58 10 87. Ngana za vice-présidente na réunion. Bilo nyonso bo contacter biso boza ba bienvenue. Pour la réunion, il s'agit ici à Château Rouge. Ok, merci. Réunion à biso à maman Château Rouge, ma femme espèce. Donc, tokutani lelo, biso nyo stune toza awa. Donc, nenge za a toza la mona mbali moko. Donc, bolingi bo contacter président la biso place bureau la biso ezalaka. Bolingi bo contacter biso. Donc, bon soit numéro passé Nicole rue de Soise.
numéro 2 qui omoni ye moto akozwa bino oyamba bino na boboto biloko nyonso oyo etekama na Château Rouge wana donc eyaka mercredi na vendredi bolingi bolia bakwanga nyonso tu ya bambala ya banani ya banini ya batokilo eza pa na ye moko mama fondatrice Mama Château Rouge oye Mama Château Rouge babangaka Maman Zo Aziza naza na kati ya lisalisi donc biso eza vraiment lisalisi tosalisaka vraiment tosungaka vraiment bandeko oyo aza na problème à fond soki aza nango te en tout cas topesaka mpo abanda na commerce na ye quoi donc nga moko donc naza moto nasimbi taba Londres na kati ya Château Rouge donc so ozoluka taba Londres donc bacommande ya bafete donc numéro na nga na opesa après oyo aza na besoin bacommande bosali bacommande ntango eme nateka na Château Rouge nateka mbisa okauka so oza besoin mboto monganza mompongo mbese liyanga nina nzombo mungusu ngolo mbese mbenga kombe likoko na mbisi moko bato baliaka ngo mpenza bayebi yango te nateka na ngulu masa o mpenza aliaka mbisi aya kosomba ngulu masa o mpenza ya frais ezanga aimé dollar mwasa mwindu basi nyonso batela mwasa mwindu totikala mokie omona ngani Marie Bonga mwasi atekaka bijou mais oyo endukaka te basie oya kitoko ebe basie mwasi opapakola produit na vie na ye te mpo oza linyoko atembesi babandaka baproducteur ebele toyebaki balobi bakwei me aza kaka kwanga bilamba gazete so bolingi oyo ozala mobala solo leki kaka pa na ye ana nyonso soko outi wapi Lyon Nantes Bordeaux nini ntango ozokoma fokoma pa linyoko atembe sokomi te marke. Bonsoir, nga komona nga tete nateka na Château Rouge na membre ya groupe ya lesalisi nateka produit so olingi otela oluki nga nateka na nsima na mingi oloba te bino mo bomoni deja bakolege na nga balobi ndenge nini tomarcha na kati na lesalisi na biso soki boza na posa ya kokota boluki Seniko, boluki la fondateur Mama Lili, o boluki la présidente Marie, o boluki vice Mama Gladys. Bon, na mingi olobate en tout cas nzamba pambola bino. Bye bye. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Nous avons bonsoir sur deuxième fois. Nous avons présenté notre sangania na Mama bien, Bassa Kitoko, Bassa Château Rouge. Bazalara toujours bien. Ba femme espèce ton de jour ninge dollar ninge salara et mati dollar mati ba 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 makamao to sanganya na samabi bilonga boyebi ka ninge zalara omoni moi idée magi pa ya Lili Makaya yemda pesa ki idée to za maman présidence Maman Marie na côté na gauche to za na Gladys yeni mtazo pia gu mena oloba mingi te omoni ba association mususu ezanga na bureau epanzala nango eza lokola kama wenge muzika maison mais côté ope na gauche epanzani o ne eza nango abu pia donc eza na comment on eza na boye o ngala pesa mama boni boeko toza na kati ya réunion lisalisi toza te o jalousie eza te biso nyonso toza na biso pareil tekaka na biso na Château Rouge motema mabe na mbongo ya motu te totiaka cotisation na biso oyo azangi aye mpe tala kaka oyo eza neti mare ale 5000 tala kaka ale 5000 mama mete ale 5000 eza ebele etalaka bokrake nga Judith mwasi ale nzongo nateka produit soko yindi maboko ebebi yaka na kopesa oyo kutu atoni ngobala obanga te alaka na Rue de Suez
Tukakara. Papa Seniko ni nyoko atembe. RDC bio. Hazawana. Ndunda kitoko. Kwanga sika. Ba mama na biso bazawa. Talaka bilonga bonde ezongenga. Ezola sa réunion pesa kitokos. Réunion oyo hein. Réunion oyo mama papa eleki ba réunion nyoso. Oui bien 100 € na mutu bateki lobi. Faut mona mbona zo ki lobi ti. Mbona zo ki lobi na fête eleki ba réunion nyoso tu ya ezala wapi ezala oya ya nini super ya Londres ya ba province ya non ya Château Rouge femme de mbongo lala awa. Mbongo elali awa pana piso awa piso de photo ai kombo na ngai mama Jeanne Lisolo kombo na nga balanga mabenga nga Lisolo pona solo la kitoko soko za na besoin ya avec intérêt oyeba photo montoni deux fois te oye to solo li nyonso tu ezilekaka na masolo toko solo la na yo kitoko solution pe ekozwama soko lingi mboto ya mai oyo pena bakangaki kuna na mboka ya papa na nga kuna na bobeka oye pena na mboto okozwa ngo epa na ngai o mongaza ya mai okozwa pa na nga olingi kwanga okozwa pa na ngai olingi eloko nyonso kolinga o ntsombi o mbinzo nini okozwa pa na ngai donc eloko nyonso tosenga bafame oyo nyonso bazali baza ya kokoka kamino mpe ya koluwe ezali ya livraison ozangi mutuka ya komema biloko okoyepa mama Jeanne asalaka livraison ndeloba biso vraiment na réunion na biso mutu nyonso ana métier na ye oyo asalaka alors soki oza na besoin na biso topesi numéro de contact oyo kocontacte biso okutana na bato nyonso wana tozoloba bon merci bisous ciao Mama Château Rouge est-ce que mon sécurité c'est au bangisa Château Rouge. Maman Château Rouge va ça la gamme on la nenga la Omoni, les autres journées, c'est que mon ami Sabinoa, ça la marque sur votre Château Rouge. Pour voir ce que ça a Nabila Ogo, maman, c'est les gens qui ont été mazoroba. Nabila va faire des allons à lundi, mardi, mercredi, donc on y a des gens à la race, ça soit 5 jours. Là-bas, c'est Château Rouge. Chanam. Lisalisi oye! Oye! Est-ce que Lisalisi bakobanga? Bakobanga te kasi bakobangisa. Ezalaka nde boye. Tita bakobangisa tita. Basi
Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère Place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makaya. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minonote. Maman le global PM Express. On peut toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, nous sommes allés de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi aura. Ya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko panza sango ya Congo edino image kitindindi chakudidi so taite ba cheka